Premier jour, avion wana komema ba combattant tomati aro on s'est préparé pour avion wana komema bi kala bokolapa avion wana musela nango ya komema bato kaka ofele eye bokola komema kaka bakombata boke wapifi tozozona lamuka bangonisi bokokota na avion na biso na fcc bokokota na avion na biso ekozala aéroport bokoti bilo gare centrale bato transport bokoye beta maboko ya merci beaucoup. Na États-Unis, boyoka babengi nga lobby. Na Afrique, c'est-à-dire la voix de l'Amérique. Babengi nga lobby. Ba lobby tozala ka branché na sans formule TV. La voix de l'Amérique, c'est comme qu'on travaille dans sa formule. Ce que c'est Sengo, tombe le bon Kangaba. Fatigue-toi. Fatigue-toi. Allez, fatigue-toi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la voix de l'Amérique va proclamer 7e président du monde. Félix côté tozokende okomona nzulu mosusu balatisie ngani pape akola na chapeau moya yaya bokotuna ngu kuna kotuna me po bazoyebisa biso na 2050 Félix azokoma secrétaire à Nations Unies. C'est-à-dire que Félix a continué à pouvoir atteindre Mpioji. Il y a 16 plus 9, 27. Misa, tu n'as 18 plus. Misa, tu as miné no one. Au tien na matembela, mibale. Au tien na matembela, au tien matungu. Yaya, na 3 boules pour pas monter. 2 pour 3 pour faire. Faut-il ou melana? Et le billet, il y a combien? Yoka. 27 000 tonnes. 27 300 tonnes. Ezala Kinshasa. Bakumusona mkezate. Kako ya minene. Nangai. Ozana mwana na yo. Oza herba bandi koteka 1500. Somba nanu minene wana. Base patungule bele. Matembele wa simanda. Nakati bien. Kaya 3 boulots kwa moto. Odame. Go. Fati bandana. Yaya côté tout week-end. Potika Fati na pouvoir être totika comme vous c'est. Merci. Depuis Kala, tu vas pas quitter. Mabuto trompa qui biso. Zaïroi dans la paix retrouvé. Venez nous sommes Zaïroi. Bienvenue à jamais.
L'UDPS viva. Na mende. Na boshap. Na ba professeur de l'université. Bolo ba ke bole kinga na mayele. Boza ba peo. Mais boyemba qui tricolore enflammé nous défense sacré. Boyemba qui français on était. Trois couleurs moto. Siki Sangai. Nami sala sacré comme vous. Fatine-toi. Fatine-toi. Allez, fatine-toi. Dans ce qui est bien malembe, vous voyez que vous avez un grand professeur, Mama Bibulumba, Babo Chaf, Babinga Kassende. Tricolore enflammez-nous du feu sacré. Moto tricolore est flambeau moto wana. Si qui s'abisso, comme il sera sacré, pas Yamubutu. Grand professeur, plus que mon char. L'UDPS viva. Des bourriques. Oui, Bayebi Sibiso, Batangi Sibiso, Mobutu est né à Lissala en 1930. Maman a eu 1932. Batangi Sibiso, Mobutu est né à Lissala avec ma mère. Claude Sali Papa, Mobutu est né avec Bozotan, Talaba professeur. Bobimina c'est. Kamona Kamba. Ça va kotangisa bino. Bamba batangisa bino pendant 37 ans. Balobi ke et pas Basango. Balobi ke Abraham, le père des croyants, avait 2 femmes. Totanga Batinyos, le long professeur dans la Sorbonne, dans les États-Unis, Balobi non, il faut y avoir. Vous avez maga parce qu'on révèle qu'ils sont Makamoto et Batite. C'est là le Papa Nina na Boutouna, avant de l'Amérique, Balobi, Nayabisi Batou, Abraham avait 3 femmes. Sarah, Agar et Ketura. Mais Bino Bolobaki ke Libale, si le nom même toi, à l'équipe de télévision pour la coller la moitié. Mais Bino Nyon se rappelle si Bino devoir, donc de la Genèse 25. Même on va passer à inviter. Si on va commis combien de bengangai, comme on combien bengangai. Bolobaki vous avez un grand passé. Mais autant que ça avait 2 femmes. Au contraire, Abraham avait 3 femmes. Balobi bien. Azalaki na Agar, na Sarah, na Ketura. Ketura na Genève 25. Abotaki na Eba na 7. Place Baba Oula Bauti. Kembo ya Nzambe. Siko lelo. Bokende na president de Bokende Kota. Na revese ba passer nyo. Ko bega na professeur Kachini. L'UDPS viva. Genève 25 beta. Na Assemblée nationale. Naloba. Assemblée nationale. Tous soutenir Papa Mbo. Boso Ndemaka. L'homme Boso a ventré le boa. Dans ma combattant averti. Balobi. Tobangi Saki Bango. Nayebisi Bango. Genèse 27-1. Yango. Tanga. Azana Tembe. Azana Tembe Famona. Tanga. Mon maman, Mambo Maso, Tolobi Boye, l'Assemblée, tous soutenir Mbosso. C'est la première fois au monde qu'il y a comme on a des parlementaires debout en relation avec les parlementaires assises. Comme les camarades. Bazola na Magamoto Zoloba. Et puis, naza na esprit ya Papa Mbo Boso nakotika te naza descendant ya Etienne Tshisekedi wa Mulu naza na esprit na ye nalobi teke ngai nakozala secrétaire général lelo mais nalobi lobi kuna je serai le secrétaire général nalali na lodi nakodirige UDPS beta maboko lelo te boloba teke nakomi kobundisa bakonzi lelo te na 2050 lelo eza
Jean Marie Kabu, Mwana Bute, Augustin Kabuya, Muntu na muntu azana époque na ye. Eza bongo te. Oyo eza époque ya Augustin Kabuya. Soki alembi akotika ya Gilles na 2050, kokende kola bateka Gilles alobi akotika. Landaka bien. Nana kozala secrétaire général en 2050. Un jour, de l'autre un jour. Le panier circule là. Nango tolobi boye. Na mama yemo. Bazo sala nzela. Mama yemo bazo réhabilité. Eza sengote. Merci beaucoup na FARDC. Toi la FARDC. FARDC. Elozama mzala kidogo. Oki Uganda, Rwanda, Burundi, Balobi, Fati, c'est le fait. Toyokana, donc c'est le fait. Chikumbujande. Merci beaucoup. Na marche à la Mouka, pas comprenant qui. Yokana, l'autre va me publicité. Puis autres va combattre avec lui. Bango va tel que t'es. Ah ouais, kuna na este comité de siège na chambre. Martin Foyo yebaki. Et puis na ndenga finga ki ba soldat. Et puis na sala ki songi na bika song. Ba finga ki yo bolole. Awo, soki ameka kole. Chikumbujande. Yemo ko comprendre que Dieu a signalé bango chikumbushi. Alinga kiaswa. Comment doit être? Comment doit être partout? Partout, comment doit être? Il ne peut se vivre. Mais bis tu vas pas combattre solo. Ataba doit tengai. Na mantenge na ngai. Bawo yo martia lelo. Nango betsta goste. Azoke na mai. Ne pleba. Mais bis tu zalaki, ne se pleba. Na mambia onga na poche. Poche ko na tashi bo. Na tende pleba. Soki kawa, babete mpu. Na tele go. Quando você vai Roberto? Nas États-Unis. Só Betty, na recuperando a polícia, allez morote. Aí eu ando com a moni a bamba. Polícia mandimba. Jaya, na Zagambangwa, apenas na força com Zagalate. Na Zaga, na marche boy. Na lobi pona bangi sabango. Na tombo na polícia moko. Eric Kapeta menacé. Omoni ba omo sisi mpango. Papete ngo mikebo meza makasi. Oba soda. Ida pesi viva. Oba so. Toza ba soda tchensi ba muto. Nango toto bisabino boye. Mais c'est Bitakwira sera arrêté. Bitakwira commence à nater que Tobosani, on le voit que c'est même un meilleur coupé, c'est que d'Agozonga. Vous avez vu ce Rwanda? Non, mon toit, il y a des gens merci beaucoup. Nathalie Herrera Pakokani pour ça. Ils sont même plus. Willy Michikinde Tozolu Kayel Waki, c'est que toi qui as Gozonga. Ok, merci beaucoup. Nabande Konabiso ba caméraman. Bon tirata. Attention. Ceux qui osent aller en agile, ça va pas agir. Maximum identifié bino. Le long a perdu des caméramans moko. A Koufi à Lingala facile. Natambola qui n'a une ambinza. Natambola n'a partout. A l'obéissile. Nasale la salinga bilo wa kitoko. Metala lelo. Kaima lié. Kaima. Kaima tika kosisa batu na mukini. Parce que yo kokisa santa Kaima. Ba cameraman na biso bozala mayele. Ozwi muke nzambe apambola yo. Kokende libere te. Parce que nazaki na film moko awa so filmer ngai. Aye kolakisa ngai na vandisie na zo melisie bonfort. Aye siko koyebisa ngai ke tala. Na uti conférence ya Fayoul. Nalobi merci beaucoup. Yo zo filmer Gilles Bayebi yo. Ozo filmer Fayoul. Jour mususu ko mettre ngai solo musu. Keba na Kaima. Ah bon, attendez.
Tous les djihadistes, tous les Boko Haram seront arrêtés. Parce que les États-Unis d'Amérique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est mon partenaire direct. Yaya, Koti Tembete, Mabundu Fati Sekoti. Biadi Fati essayé, Semoul Fati essayé. Ndeko, Tokomi Kosenga na gouvernement et Warriors, Botonge la biso ba toilette publique. Bosombe la biso pompe oya muke. Oh baluba bazobe ngahum. Batu babanda deja kotongola mabumu na bango. Po décembre oy, novembre décembre. Toko damende. Yaya, soko moni mabundu somba ngo désordre. Soko moni mpio somba ngo désordre. Po muneno tozana ngo za bisote. Toko ya minene. Otie mo mbele. Eza lokola bande konanga ba Congo. Ebele ba bande konanga no biso tolia ka losi tolia ka fufute. Mais nazana ndeko nanga moko mbanza kilembe. Eric, alia ka lisu loso te. Akomi soko tiele 3 boules pour moto pa. Ngama ngote. Alobaji ngama alia ka lo. Loso. Alia ka lo. Loso. Komi soko ba tiele 3 boules pour moto. Oya masang. Pa. Alors, tu as mis les avions de même prix. Yango Tolevi, Muluba, Moussoïl, Moukongo, tu n'as pas. Tu as tel bisonyonso, Moutou Abandou, Nangaï, Moussoïl, Tokokani. Bon, mon professeur, mon tu m'as vu, c'est ton monnaie dans ma tête qui va. On a lobby, Ero, na Tongo, ma tête qui va na Kerologani. On a Sande Konanga Bandou. Pongaï, na commission la Bandou. Pona papa ngoso na komisi la bandu. Pona mama na manoni. Manoni na kiumba. Na komi muto bandu. Kobenga nga muluba te. Batu na batu bazala bikolo bango balia. So gelo ba Kongo biso tozala tolia so mishi. Biso bali batolia kambua. Na tiki na nga kuno. Ida basi biba. Ande wana bali basikate. Kutuna muntu azana tamashina. Nasi nakendaki mbujimai. Nasaka nakanda tilelo. Balambi biloko bache. Sikoba basali misimo kwa mike bakalenga ko kitoko. Sikoba biso nyonso batoto kendaki. Basinale biso. Tuma misimo wana kukalika kitoko. Oyebi ke to bandiko dame to bandiko. Bale kuna zamwa. Lumba. Fatigue-toi. Allez, fatigue-toi. Maman nana manani na sekinga fort. Na leo mwa. Remember, siko mwa ina sanda. Mwa ngoku. Muni. Mwele kutikota. Ulikuwa komina vija. Lumba. Oye koya. Yaya. Milimo. Yango nzamba lobi. Biloko nyonso bakopresente yo lia. Na lia ki musu nyambua na lokoso ya musu. Na musu na mokito. Siko na koni koyoka sonya kozonga deuxième fois. Kalev mutombuke. Keba. Ata tozo seka Kalev mutombuke. Keba. Poko kangama. Ozo vanda na Saint-Sylvestre. Yo komisango. Bab. Tozo senga na décembre ko sala messe na Notre-Dame. Ozo la biso mbongo. Ozo ashole tolembi ba. Bango. Bab sala no ki. Bazu Kalev babombi. Bazola tsen sultan. Chaque jour Kalev azobi manabutu na sultan. Kalev okobi makanda obi makawana wazo denda. Koko denda ka bokule Kalev bako kanga yo. Plus de best viva. Na yango tolobi ministre sport ke Kemba. Si la lingeta kwa akosa kate fimbo ke balobi ministre sport aibi. Lokolo yibi bako kanga yo. D'ailleurs, avant bakanga yo bakokanga chef na yo ya FIFA aibi depuis kala. Kosa Omar. Aiba depuis kala.
détourné olobaka ete détourné moyibi aka Angwalima. yaya état de droit ekokanga mutu nyonso oyo aza moyibi tokoremplace bango na yango tozozela mukontombolo mwa mayokaninda changement de commandement tozobanda na changement ya la police yo ozosepeleke na komi général bamatisi yo mais ozokende kosalaki général na este bato oyo nyonso bayebi ke bamati ozokende ya este kokima te yo bamati bie me ozokende ye bao bamati te bazotikala amoni nde babandi kokima onga na mati te kobwaka pete te oza général mais ozokende kosala yango na ye remise et reprise mukontombola aza na dubai dans 48 heures azokita na kinshasa toza na changement ya ba DG. Est-ce que vous avez bien? Tozolongola ba DG nyonso koma yango oyo bisabatu ba DG kala mutu abenga te depuis kala wana banda ko benga opesa nga chintu ko benga nga tena lomela yo ba DG nyonso liba bolongwe tozopona bato ya sika place basali babandi ko banga soko yibisili angingeta kokanga yo ko yibe na komoko te. Merci beaucoup ton nommé DG moko. Ton nommé un DG Moko, tu peux soutenir à 100%. Aouti na mai ndombe. Azali DG, il y a l'Institut national des statistiques. Koyo, il y a identification, il y a la population. Merci. Votre carte de téléphone. DG wana, comme on a Serge Bokuma. Au City. Ye azana mutu wa mai ndombe ba de père et de mère bana mai ndombe boza wote bale bo beta maboko lumba fatine-toi allez fatine-toi idepres FIFA biso bana mai ndombe to seningie jusqu'au bout na pesi yo ye. Nous sommes fort du progrès. Toba de la papa Serge Bokuma Osinti Aouti na Maïdombe. Yende déjà identification de la population. Donc quand ils ont combattu belé, nous allons pas identifier tout bien. Qui est congolais, qui ne l'est pas. Président, la pesca mbote na DG. Nous l'assumons que l'IDP c'est ça notre tribal. Notre tribal. Toi na tribalité. l'IDP c'est ça na tous les provinces d'Akat à IDPS. Puis seulement on va représenter IDPS pour force du progrès. Donc on a un cadre sur Balouba, nous massons IDPS, tout le monde a un tribal au Bouloba. Merci beaucoup, Yamona Lobby. Pasteur Gili, Osa Moussakolia Solo. Sakola Pona, Serge Bokuma, Oaouti, Nama Indombe. Yokason, Osa Moussakolia Solo. Sakola Pona, Serge Bokuma. Ndeko mama Manwani Tobi papa Chole oza musakola solo ozi ba médaille belé sakola pona Serge Bokuma Chole ya sango tie Chole oya IDPS oya bakomba oya lataka Sudani tolobi bakombata nyonso baprésent nyonso parlement debout tosakola mpona ndeko na biso auti mai ndombe biso tosakolaka na bato oyo basalaka mosala kitoko. Tiens, merci ya kotombola sikoyo. c'est vivant. Ok, Yaya, merci beaucoup na grand prêtre. Tobo sanité, pour ma lobby que bazo soutenir sans formol sérieusement Kalamingité. Le grand prêtre Jean-Michel Lokyo, aux États-Unis. Jean-Michel Lokyo, aux États-Unis, au lobby aujourd'hui sont en charge. Samba Pambolayo. Dieu merci. Kangada, en Afrique du Sud, aujourd'hui charge Nabiso. Merci beaucoup. Na Sylvain Kinganda, merci beaucoup. José Dinanga, na Paris, aujourd'hui charge Nabiso. Pasteur bienvenu Kasongo, le pasteur bienvenu Kasongo, na États-Unis. Alobinga na contribuer na libala Dieu merci. Bobetele maboko. Pasteur bienvenu Kasongo na États-Unis. Alobi
nazwi charge ya libala bien Dieu merci. Alors bato nyonso na États-Unis botunga biso toza na libala États-Unis nani Dieu merci azoba. Merci beaucoup. IDPS c'est vivant. Combattant pesa biso vive longa. IDPS c'est vivant. Les parlementaires debout. Combattant tozo kate. Vous allez pas combattre averti. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Yaya nanga ikulutu na pesi bino bonjour bonjour. Bonjour. Pesi bino bonjour pambate. Boyebete à cause ya détermination na bino combattant nazo ebisa yo bandongolo misu basangelo kwa kosala sur le terrain. Yango na ko ebisa tous les peuples congolais biso nyonso toza la lisu likolo ya nini combattant nazo kate toza la lisu likolo ya nini yaya toyebi moment oyo tozaleli il fallait to défendre na ba palais oyo ya ba ministre na biso oyo bazo sala na terrain. Yaya nazo ebisa bino boyebi to ute ko dénoncer awa makambo ya mingi ya port ya Onatra oyo badongolo miso wana lekisa bateni babandaki kolekisa batu parti par là soki bozo ebate lobby na bandeko Onatra lobby bapel ya kosakana te a partir ya lobby changement oyo tobengi na Onatra mobimba oyo bazalaki ya kala batini bango na ba intérieur bazwi ba élément ya sika yango tokolobete il fallait kozala lisu likolo ya nini muke tokende na kozwa oyo tobengi ko récupérer oyo tobengi contrôle ya ville ya Kinshasa mobimba yango na koyebisa bino mutu akoningana te Fachiba combattant oyoki dossier ya désespère eza na kati ya kotoka dossier ya désespère ezoluka tata moko ya mandefu yango nazongaka na stratégie nayebisaka bino mokonzi moko akutaki mboko na libulu na kati ya libulu akuti vrai ligro godo tala mandefu ebele ntango mokonzi moko azokunda libulu mandefu mosala na ye kotumbola yango nayebiso yo apati ya lelo mandefu wana azali libanda ya libu yaya nayebisaka bino soki olie na baaméricain yeba deja okozala mwana ozali na lipambo vrai ou faux mpe yeba deja na moma oyo mukwantombolo lere azali oyo tobengi na Dubai ezali pamba te ezali a cause ya diplomatie oyo awuti kobeta na tribunal ya Nations Unies ateki RDC oyo tobengaka sur le plan oyo tobengaka sur le plan international parce que yeba deja Kabila awuti kolekawa atikala koprésente te même ba richesse toza nango na mboka devant ba investisseurs ya mboka Congo ekomaki lokola mboka kaka bitumba bato bayebaki te Congo bato bazalaka lisusu te parce que bobanda koyoka monte ya bato babanda kokufa na République démocratique du Congo yaya na koyebisa yo valorize mboka na yo nazalaka na musicien moko ngai nasepelaka na ye mingi oyo avalorizaka lingala partout oyo nabengaka loko akanza ata deba bamindele ye alobaka toujours oyo tobengi lingala avalorizaka mboka na biso azali lokola badongolo misu te oyo balingi lelo échec ya mboka ye mbula ezokende na koavanse yango kombata na koyebisa yo toli na droit ya kosoutenir de pere de mer Fachipe bolandaki oyo tobengi Moïse Katumbi topesaki leson parce que avant kita place mukwantombolo akiti yeba deja mukwantombolo azali bango soki mukwantombolo akiti esika wana bango baye soki ya ye te omoni mama Olive aye mais lobi bolandaki biloko oyo apesaki na Goma ekomaki te batu bakoki te bakoki kozwa biloko wana te parce que bato oyo apesaki bango biloko bato wana boyeba ete bango nano bamiliesi bango moko bazalaki na mpiaka ya makasi kuna dezo ezalaki ya kosakana te yaya nazoyebisa yo papa Jules alingi ete azali mpo na biso parce que yeba deja Jules alingi ete akebisaki oyo tobengi ministre ya sport parce que déjà mbongo bapesaki mpona kobongisa Stade Martyrs mbongo wana badeplasaki yango na banque batiango na banque moko privé yango alingi ete aboyaki po ete lobi soki aye kokanga yo okomoloba ete ezali oyo tobengi règlement de compte yango omonaki alingi ete akebisi papa keba place olingo otia mosapi okotia mosapi na masoko akoba yango kokebiso akebisaki ndenge akebisaki ye akomoloba ete Jules alingi ete akoki kokebisa ye te il ne peut se vivre combattant d'élite yango omoni papa Jules alingi ete akebisaki ministre ya transport mais ministre ya transport toyebisi yo zonga na nzela tolobaki ete papa Jules alingi ete azali gardien du temple vrai ou faux yaya tokoyebisa oyo tobe ministre ya sport
tomoni mikolo na basortie médiatique na ye aza komimona kibonga yoyo soki totalisi manduki epa na yo tokoki kodéclasse yo parce que yeba déjà ti sikoyo awa tozobenga oyo tobengi IGF fallait contrôler oyo tobengi ministère na bino malamu parce que ministère wana toyebi badétournement salemi awa bandeko na biso ya bamusicien bazodéclare ete na minute oyo papa na biso Nyoka Lombo ameri bango mbongo bandeko na biso bamusicien bazodéclare ete papa na biso Nyoka Lombo ameri bango mbongo Nyoka Lombo papa Nyoka Lombo nalobaka na yango Nyoka Lombo ameri bango la mbongo oyo bapesaki bango oyo tobengi na bato na bango soki ya sokoda bapesaki bango mbongo parce que baluka moyen bamusicien nyonso balia mwa quelque chose papa Nyoka Lombo ameli yango akepe lisusu bavote ye pa bamusicien mosusu abimi lisusu yango nani même faire egola azolela mingi tozosenga ete papa Nyoka Lombo zonga na ligne parce que bato bakotala yo te bato bakotala muku ntombolo parce que bakomona lokola muku ntombolo akoti kati ya mino po atya conflit ça a l'intérêt à tous les musiciens vrai ou faux combattant d'élite awa na koyebisa yo ete yeba déjà papa na biso oyo tobengi Kibasa Madiba toyebisi yo papa Kibasa Madiba zonga na nzela parce que yeba déjà oyozala bavaleur na biso mais normalement peuple congolais bande koyela mpona makambo ya ram papa Kibasa Madiba yeba déjà moyen ndenge lolenge nini ya kodéfendre parce que akele plus loin ya kodéfendre lobi ete mbongo ya ram ezali mpona mbongo ya gratuité biso toyebi biso lukuta munene ezali mpona ndenge wana te mbongo ya gratuité ezali mais luka bagimba mosusu okoki kodéfendre yango deba badépute idps viva combattant de lutte awa na koyebisa yo lisusu yeba déjà ete FARDC na biso na este FARDC ne maka yaya FARDC soki azoboma ozolanda même barécupération politique na même na baréseaux sociaux bazoloba ete kuna bato bazokufa autant mais lelo FARDC ntango abomi bachef ya barebele yaya bino bozolobela te bozala oyo tobengi na volonté ya malamu tolobi politike oyo biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba alakisa biso tozwaka vie privé ya mutu te mpona koya kolobela yango na baécran tozwaka vie privé ya biso te mpona koya kolobela yango te nazoyebisa bino na moment oyo boyeba ete boluka moye bolobela oyo tobengi actualité politique ya mboka mpona koapuye oyo tobengi gouvernement na biso nakopesa bino comme exemple bolanda papa na biso oyo tobengaka Chipamba papa na biso Chipamba soki akende oyo DG oyo soki adevolaki te babisi ya Transco oyo bake kofandisa yango na lupango ya mutu soki adevolaki yango te sika biso na bino tolingi koyeba biso bato andeko na biso tokosoutenir bango lokola mama Fifi Masuka yaya lobi nalani mama Fifi Masuka atongi oyo asali oyo tobengi nani oyo tobengi barrage oyo tobengi na barrage oyo koalimente Lualaba Mobimba ye moko azokita na basociété ya bacarrière minier azoke kotuna alobi awa bango bazwaka salaire ya corps papa nazoyebisa yo mpo biso totonga Kinshasa ezali na moyena ya oyo tobengi ya moke par rapport ani nalani mama Fifi Masuka atali lokola bandeko bazovana na ngambo bandeko bana na ngambo alobi balabala eza salite mais napesi bino dans 3 jours nalingi komona awa nyonso makadame ekota soki Jatini Ngobila asali yango awa Kinshasa ekobongo ebe ekobonga te yaya nayebi biso yango biso tolobaki cette fois-ci tokosoutenir chez Congo Mulu yaya oyo nyonso oyebi ki aza combattant oyo nyonso oyebi ki aza peuple averti to soutenir Jeko Mulu ye wana na mbongo na ye Kingabo ezobonga ye wana azolongo Kingabo azoya bandala ababi na kolanda place nyonso sila azali po tobongisa alors totia Jeko mabo tokende liboso. Merci combattant de lutte toali na droit ya kosimba na main dans la main mais tozosepela na comportement ya badepute na biso balakisaki ete babombaki oyo tobengi bakanui oyo tobengi CNC lobi après na kati ya assemblée nationale bomonaki papa Molière akendaki adevoilaki à haute voix alobi ete aretirer signature na ye oyo babandaki kocréer pétition contre papa Mboso tozolinga biloko wane mwana te papa oyo tobengi papa na biso Molière azali exemplaire te nauti kona na image moko bauti koesandie awa na Kingabwa basandiaki me bandako epelaki moto nalandi mama moko azoloba ete oyo bo rezwi pagne
dans l'année balakisa même dans Molière biloko oyo tokoki kotala yango te même na télévision papa Molière atala image ya mboka na biso mabe na ndenge akosakana te ozali exemple te ozali premier bato ozala wana po ete okreaka bapétition likolo na yo te bisika ozali oyebi bien rendez-vous ezali na 2023 parce que obombelaka biso candidat na yo so ozalaka membre ya FCC après olobi bovotaka ngai bovotaka ngai nazalaka membre ya FCC yango tokoyebisa bino cette fois-ci esengeli biso na peuple congolais tovote oyo tobengaka tovote ici parce que boyebe ete bato oyo bayi kospionne biso na Congo bazalaki badongolo misu UDPS viva kala mingi te recensement ezobanda boyoki DG na biso bauti kotia en place ya mai ndombe oyo bauti kotia ye toali na droit kosuteni oyo toali na droit kosuteni ye kombo na ye bokuma ndenge moko tosutenaka abosfwa ndenge tosutenaka oyo tobengaka nde tosutenaka oyo tobengi mama mwazaka beya ndenge tosutenaka faso Serge Bokuma biso toali na droit kosoutenir parce que azali congolais de père et de mère de père et de mère de père et de mère Fachi ben IDPS viva! Viva! IDPS viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Iseke du Cibero national. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, Lissoussou. Bonjour. Yaya. Il faut que parlement de. Donc il faut toujours et ça tête il dépasse vivre termité. Actualité c'est belé. Mais c'est un rappel même à ta pasteur, bon on a la même église. À même Mbappé sana louange. Pour louange côté Samoa auto ben esprit. À Katia Bandimi base en matière beauté combattant. Alors il y a bien seul louange ça toujours fatigué. Alors qu'on les magamou quand on boloté. Kolemba Fachi Betonte Nengo Zomo na Yawana Azali président Oyo Zambatinde la Kibiso. Alors que ça malilité. Peut-être qu'il serait derrière ça Kibiso. Malgré la gravité de l'information, un combattant verti, il ne faut pas agiter. Donc il combattant, il ne faut pas s'agiter. Beauté combattant. Donc quand il a quatre actualités, mais personne n'a béton. Fachi Ben, Mukishibe, Momaïbe, Mukwatombolube, le grand esprit Ben, Moulankwasebe, l'homme fort du Congo et d'Afrique, le président le plus costaud du monde, le président le plus géant du monde, Moamaïbe, Soubabi Lumbu, Souamambo, Tolobi Pona Fachi Tokosie, Sakani Namukwantombolo, Toko tout. Donc il va demander biso ya auto bengi Équateur balobi Fatilo Sako ah voilà mu kwa tombolo so sai ba jo sanini ozoki mula okotoka mula na kula babenga kuna na mbaya même na kemena balobi oui awa kaka na kula soko sali ba vandiro ozoki mula okiti sikope na bwende balobi Fatina fa ya mwana oyoka ka toujours toyebisa kabino Congo eza munene ya mwana yo zali otobengi mongo muluba muswahili betonabe ba discours ya un tribal te discours ya un tribal to sotelemela ngo lokola mama na sotelemela pe yango toboyi discours ya un tribal awa bokoyoka information ezali information à liboso basengika tolo bango pourquoi parce que puisque mongongo et bimaki na poche à mutute bimaki na poche à chef de Kikambo boyo qui précède merci à ça koye bisabino ya nyoka longo le chef de l'état tali que ba musicien na biso basali bambule belé babeta la musique na potote et puis babimisaka lisusu ata banzembo te soka bimisi nzembo bakassette eza lisusu te il faut kotisango na YouTube batala bavio otsali nde ozwa mbongo. Donc cela veut dire atali ke ba musicien na biso Congo basa na kati ya pasi nde abengisaki bango alobi na moni ba ano eleki pour connaître donc ba makambo ebele alors bozwa eloko yo bokabola 1,700,000 1,700,000 parce que mbongo ekwei na maboko ya nyoka longo nasako yebisa yo mbongo ekwei na maboko ya nyoka longo nde mamoko toyeko comprendre que non
information bimi balobi azali muzo comment ça fait-il qu'un Angolais mais comment ça fait-il qu'un Angolais aso nyonga ba Congolais nazo yebiso ba fere sina bien na buto yebiso ni kwa lobela ba fere ko leli ba Birkiton baleli ba lo fombo idée le fombo baleli ba kodé le fombo baleli na ba auto bengi ba auto bengi ba banani ba fali butu moyen les até ya ana ba la mais ba o mususu so tuba 1,7 million o ba pesi makabola muke ndenge ba banobi misalbom te mais nyoka longo azu a tient na poche maman na biso ministre ya culture et art il faut balandela nyoka longo comment ça fait-il que bino boyebi ke muto a détourné mbongo nyoka longo pe ala la place te mais comment ça fait-il que bossa la et le toyoki balobi aya ko organiser réunion pour basala élection ndeba a corrompre presque ba mususu a corrompre presque ba mususu ba yo ko voter lisusu toujours président ya Miko association des musiciens du Congo mais tandis que côté ba tubazone non yoki côté makambo yo iso to la ba musicien te to côté makambo pourquoi puisque Chintu et bimi na maboko Fatiba donc toujours la carte actualité. Les députés ont demandé la suppression des rames au donc balobi boye ba député ba kota kilobi akeko senga ministre ya ram akata babiloko na wana puisque eza kolia batumbongo siko ne ministre pe yazi NPT asengi ba pesa des jours ameka pour répondre à bango alors yepe alobi boye kaka na ram obo mondi o bakati yo yepe alobi a ndesa wana to engagé déjà 25 millions de dollars. 25 millions de dollars ici côté. Il faut comprendre bien. Ministre a l'obité que mbongo wane kotakana gratuité. A l'obi mbongo wana et accompagnaka. Ne place photo comprendre accompagnaka. C'est ça. Parole au ministre a l'obi. Alors vous devez comprendre. Tout ce qui n'a pas de loup. Puisque vous devez comprendre que le lobby, quand vous avez oleli, vous avez 25 millions. Alors vous devez comprendre que les députés qui va longolango, Nesikoyo, il y a un ministre à 5 jours pour répondre à Bango. Il y a un côté Aram, tout ça la calme, dans 2 jours, tu reçois Otobengi et Yano. Alors toujours la carte actualité politique, 3 millions de dollars américains. Caché dans un armoire qui était dans un conteneur appartenant à Olive Lembe. Saisi aussi et ça par la douane américaine. Les conteneurs devraient partir pour Kinshasa. Il est c'est viva. Betalan maboko makasi. Bon, merci beaucoup. Pour une meilleure compréhension, 3 millions de dollars américains cachés dans un armoire qui était dans un conteneur appartenant à Olive Lembe, saisi par la douane américaine. Les conteneurs devraient partir pour Kinshasa. Donc, il y a une minute, on a partenariat privilégié, il y a peine à prospérité avec les Américains qui sont Quito. Nazako yebisayon de konanga so balaki sur armoire donc okozwa kutu idete nandenge bake ko cacher mbongo place ba cacher yango okozwa idete mais tellement que service ya douane ya ba américain wana ezali service donc ya ba intellectuel ba tie armoire ba bandi ko fongola ba tiroir soki tiroir ande balobaka ba fongoli yango bazo kozwa mbongo te. Boye ba ka message aka likolo wana ba fongoli triplex ba fongoli koto ba longola boye yo ka ebele mbongo mais ba tiroir koto ba fongoli ba nini ba porte mbongo ça te vide mais quand eloko sa likolo o ba tiela ba message nini maboko boye ba pasoli yango là ba zo pasola ba longoli de place ba kenda ko bomba personne donc muto akoki ko yeba te ke mbongo ça likolo ko koto yo ko yeba ke mbongo za wana vide mais autre bengi donc armoire ya sika boye donc bo emballer le rôle biloko ça na kati or que la batilo wana kutu eloko moko ezate bongo ba kashango na kati 3 millions de dollars
nazoyebisa bino banguna bazolela faci beton na beton faci alingi kimoyibi te faci alingi détournement te avec Gilles Alenge tobeteli nanu Gilles Alenge te maboko makasi yoka oboye kobetela Gilles Alenge te maboko mais c'est bien lui le gardien du temps c'est bien lui le gardien du temps gardien du trésor public pardon naexplika bino très simplement eloko musala papa Gilles Alenge taza kosala eza lokola tozanga liziba mai biso nyonso tu il faut baservir biso muke mais Gilles Alenge ta découvrir yaya wana tcheti yo mai ezokotaka cheye mai ezokotaka cheye nata maintenant mais c'est yo tiyo yo tche mai ezokota boy ndenge ni expliquer biso ebandi okota depuis quand nde musala Gilles Alenge tazosala awa boyoki oboyi kobetele maboko mais dossier il y a autre bengi tentative de vol olinge sala makote ya fekofa bolandi yango te il ne peut se vivre tolobo te toloba betele papa Gilles Alenge te maboko oza koboya yoka tosalaka pena na attitude ya kuche baninga avec tous les risques possibles papa wana aza korisque mais alobi nga na kolemba te na kodélivre bango kimoyibi oyo bango babotami na makila ya kimoyibi bakoli batangi na mbongo ya kimoyibi alors basilisi bakilasi na bambongo ya kimoyibi bazwi musala na kimoyibi babali na kimoyibi asombi lupangu na ndako na ye ya liboso na kimoyibi est-ce que moto wana kolinga moko atombolo nde Gilles Alenge talobi degré ou de force tokodélivre bango kimoyibi ande yoka kota fekofa yo moko kobeta siko maboko yoka IGF fekofa la DGRAD confirme que la somme sortie par le ministère des Sports au profit de fekofa 359 000 $, hein, et 800 000 € viennent d'être retournés au compte général du Trésor public. Merci à IGF qui a empêché cette tentative de corruption des vols. Kolandaki nungunungwa côté Afrikofa côté Asra mbongo ceci cela mais bangwana bazongisi balingaki bayiba ni tete musala papa Gilles Alenge te mbongo elingaki ezonga te yango vous devez comprendre bisaki muko tombolo tout autour na yo bamiyibi baza skotala bien siko bango moko soko comprendre gaza moyibi tout la musi yaza basokima atuma tukwana tout la musi yaza nako monopoliser parole te toujours IGF information ezaka IGF yoka les puissants Gilles Alenge te IDPS viva ah ouais ça dossier siko ya Gentini Ngobi dossier ya Gentini Ngobi yoka yawana na senga kibine photos za neseko tozana moment kitoko élection zoluka wana tozokende na bango mais à condition que kuna na este baninga bazala na ki kimia yo lingo sala élection koto tan oyo sala élection oko sala ngo wa eloko muko ntombola boyi yangwana oui élection mais kuna na oto bengi Irimu Ituri Uvira il faut kimia kotande parce que bobo sanate alobaki ngai jamais na ko kabola même 3 cm na banguna yangono moni cette fois-ci bokoyoka qu'est-ce qui empêchait que non ba américain ba kitate pour ba attaquer na ba rebelle bokoyoka ngo toujours la carte actualité politique le puissant Gilles Alenge invite le gouverneur Gentini Ngobila dans son bureau de travail ce vendredi le 1er octobre 2021 pour lui communiquer les conclusions de l'UGF sur les contrôles effectués auprès du gouvernement provincial. Et ça, oboya kometela Gilles Alenge te maboko na comprendre peut-être obeti angwande Gilles Alenge ta lobi boye alobi papa Gentini Ngobila yaka na bureau na ngai vendredi le 1er ngai siko na faire voir yo comment on a contrôlé gestion ou soit ndenge gouvernement provincial et bandaki ko sala makaba Gilles Alenge abengi na cabinet na donc na bureau na ye quoi faire voir baza oyebisa bino bidaki ko bila biko
Bilia Kingo Bilabiko. Mais oui, affaire ya Yumbi, Kebaso, Zana Makila Batu, Okosambwa. Makila Batu. Yangono moni le même Hippolyte Kanambe. Makila Yaba. Makila Batu Gangaka. Botalia wa Shadaga Linga, ça la tentative, Yakokima. Nakati Angola. Bekolo. Mais papa yo lo baki koza kusi. Mais yako beta na beto ozokande. Asoki to asoki. Bao batira les ala muka. Omoni la muko. Déjà baza kopanzana. Nazo yebisa yo déjà. Nous avons 300 maisons. Nazo yebisa yo. Omoni musite. Déjà yo kisoni. Nous devons paralyser ces verres pour ça pour maintenant bayate. Yo, boka lo babazate. Palma bazana moka te bazate. So yebate donc qui parlement déjà bazana katiamboko. Palma bazana déjà mboko. Ba chaque jour vandam bayo. Mais yo tellement ko lobi que non. Donc nous surtout les amutema mabe. Totika politique ya mutema mabe. Politique ya mutema mabe ko bebi so même na elo. Botala même Martin Fayou. Et l'onginaïwana. Et puis toye bissier. Ata ceux qui l'ont la mabele sangani au côté jamais comme président et puis démocratique du coup. Amwe kunaka na Sénégal. Alors pendant que Koshite, il faut comprendre qu'un Vincent Karega mardi tomoni en Lubumbashi. À lobby ayeko sala auto bengi lancement. Il y a auto bengi ba vol inaugurable. Soki ba vol inaugurable. Ya mon toyo kité. Vincent Karega ba ebisaki bango un Rwandais et ça la suscité. Mais tout le monde a quel Lubumbashi a société ce qu'on va voir ya Lubumbashi Rwanda. Lubumbashi mais alakina Lubumbashi mardi Vincent Karega. Ya ngona toza ko sala na gouvernement. Tala ba plan. Machiavélique oyo Vincent Karega zo yango. Mu kwantombola se someli biso ba avion. Ezoya tout les rôles. To ana misatu. Etikali oyo to bengi 4 ezoya. Boyo kite mususu wa to pesa ngo komba eche kisekadi wa mudu. Donc premier vol nango tous les combattants avertis na katie. Beta ka tout na c'est les têtes au salimide. Yana ebisa kibino avec to banoko ta même $20. Boka kana tobenga omona wana nini ko nandolo omona mbutesa na sera na poko matana ndiri afuti na $20 mama bakisi na ngana ndi Naso biso bino mambo solo. Puisque Fati nenga zana Fati puissance. Toujours dans cette actualité. Lamuka, Yoka, Baleri. Tala yaya, de moins côté la bango te salinier. Oyo tobengi allié ya FCC. Constant Mutamba oya Nojek. Bayoka na kina Lamuka, IDPS viva. Viva. Bayoka na kina Lamuka batambo la lobby mercredi. Mais comme ça, Moutamba à comprendre que Bakoti Nanzela, mais la Mouka Bafani n'a pas. Bakota Nanzela, la police au Moukama, Akanga Kibango, na 8h, Nazo Sabino Batika Kibango na 20h. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Si c'est quel super national, Félix président de la République, le peuple d'abord. Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Bonjour à tous. Bonjour. Dengue chef de l'État à Lubaki. Pour sauver Mboka Oyoyo, il faut y aller côté. On a posé un soutien à Bato. Va aider pour la pousser Mboko Liboso. IDPS vivant. Fati Berton Tangwazala qui est en opposition. A comprendre que Mboko est Zalaki dans Batubaboma qui a un anzela détournement. Batubaboma qui a un anzela qui moïbe. IDPS vivant. Yango Aluka qui gît la lignette et après ça qui est Moussala Moko très important. Yako Kangabambo Baïbaka. Yako Kangabami Biwana. IDPS vivant. Gentini Mobila, il chef déjà ça qui déjà contrôle déjà. A ABC a se présenté dans mon colonia vendredi le 1er. Bon a expliqué gestion il y a ville province il y a Kinshasa. IDPS vivant. Mais boyoka qui Gentini Mobila a les cas qui a lobby boy. Bon a koluka déjà qu'on se justifier dans nos pays dans nous. Mais au bandi koloba déjà bona flatterie à Liboso lobby que Naï Gentini Mobila n'a pas soutenu ma bonami, il y a Fati Berton en 2023. Et puis, à l'objet ici, pendant l'indépendance, je suis le premier gouverneur Oyo à Saliba Travail à Makasi pour le gouverneur. Et puis,
chef de l'État tellement qu'il est décis et pas Argentine Ngobila. Le bomoni aza poni Jekoko Mulumba. Alobi na eboye yo kende la ndela ba misala nyoso ba makambu nyoso ya ville province ya Kinshasa. Parce que arrivé à Argentine Ngobila, to moni embouteillage ba désordre makambu yebele. Ba fulu ba mabulu ba nzela ezo bebi. IDPS viva. Yango mission ya Jekoko Mulumba. Lokola ya yebi kin bien. Aye na mission pona nini pour réparer ba o nyoso ba ville ya na Argentine Ngobila. IDPS viva. Yango na sengi to soutenir Jekoko Mulumba. O biso nyoso tozi toyebi. IDPS viva. Et puis, les sous affaires Yaram, IDPS viva. Yango na zoloba, même ceux qui sont de l'IDPS et des chefs de l'État. Affaire Yaram, tala notre population, nous, misala nanu ya malonga na de balité. Makambuna de banina nous kosimba lolenge na de sengelité. Bozi boye ko imposer biso taxe ram. Oyo ceux qui ont check crédit na yo ezo kata sa unité. IDPS viva. Bino moko bozi boye bi que sa unité ezali susu na plus ezalaka kalate. Ezo mata. Mais si ko mutoza bundi peut-être azana famille solana bango. Acha crédit boye bozi bokati. Aluka lisusu aluka sumbongo ya sa unité acha po benga. O wana eza escroquerie. IDPS viva. Et c'est le point sengela qui est ça le matin. Et puis qui passe à l'écart le biboé selon justification na yo na zona benga za perte de vitesse. Ozolo bambongo ya Ramwana au récolter 25 millions. Oyo ekei na initiative pour na épauler gratuité et enseignement. Si ko tangu yo lobi yango IDPS viva. Tangu yo lobi yango même les parents qui sont choqués ya koyoka yango ba lobi boye. C'est que ndenge toza boto banda futa na biso minerval ya bana na nzela ya Ram. IDPS viva. O wana eloko lobi eza justification moko donc ya raisonnité. O eza pour accompagner gratuité et enseignement. Ba parents ba regretter fort ba lobi akoka ki koloba bongote. C'est que ndeza boti lelo gratuité za la raté. Mais to futa ngo na nzela ya Ram. IDPS viva. Mais Bazu va essayer des jours à Meka pour préparer ma version AYP. La preuve, il y a malin, moi c'est justifié. Mais ceux qui ont pour se défendre, des baébisiers à risquer, il faut démissionner. IDPS viva. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Yango Jama Kabunda Kabundi Mukola Bengisaki tous les députés à Union Sacrée. Aebisaki bangoni comment bokoki kolingelo kona le contraire na yango papa mboso to sitoche wana toyebi pourquoi azawana et puis banda papa mboso zo sala musala kitoko mais ndenge ni ndazoyo kake bozi bokoti si pétition contre lui mais tandis que bino bokoti si pétition boza ya union sacrée IDPS viva azo lobinde accompagner qu'il y a des traîtres na union sacrée parce que union sacrée eza na bateau batinda ki bango na monsieur pas Joseph Kabila bino bokene botaka nyumu bino bokene bo déstabiliser yango pona ba vision na ba makamune alinga sala esimate yango tomona ki mission na bango même pétition ya papa Mbosso IDPS viva et puis papa Molière oyo atrompaka peuple congolais. Comment se fait-il que yo omi lobake oza congolais de père et de mère bien sûr mais ndenge nini koki kozwa ba image ya mabe ya mboka na yo oteka yango na monde mususu IDPS viva eloko ya buzoba soki eleki papa Molière kwa zala wana a filmer yango ateki yango tango ezotala malibanda ya mboka batu bazozwa net République démocratique du Congo net poubelle IDPS viva ozoteka image ya mabe ya mboka na yo eloko wana tokoloba no papa Molière il faut bomisa côté wana IDPS viva et puis na plénière le cas kilobi alobi boye na retirer signature nanga o ezalaki contre papa Mbosso c'est qui c'est o ezola kisake asala kamakamu mayebe eloko azosala te IDPS viva yango nazosenga na population congolaise pour éviter ma bêtise pour éviter ma erreur ezosalema oyo biso toza témoin tozomona il faut na maponami oyo koya na 2023 il faut yeba député lino ko voter IDPS viva olanda ba polo ba pesa bino te il y a d'autres polo ba pesa kabino o ba seli ngo ba kisi na bango na ba science occulte na bango olati yango automatiquement tu es dominé IDPS viva olanda ba polo te okoki jamais côté kamboka na nzela ya polo IDPS viva France belo tozozwa oyo eza grâce ya ba polo eza grâce tozo voter mutu toyebi te mais pona kaka so 3000 bien 4000 azo pesio mais siko ya pesio 4000 ya azo za combien IDPS viva oye sengela ke lobela yo asala azo sala te mais siko obani sous ko souffrir de plus encore grâce à erreur na yo IDPS viva pour éviter ba oye bengami ba coalition il faut te pesa chef de l'état Fatou Berton majorité parlementaire to ko pesa e oyo yo ko luka o voter il faut yeba azawa awuti wapi asala ni IDPS viva et puis na niveau ya Ituri IDPS viva la population ba fongoli misu basi ba moni mutu moko suspect azotambola batali na makolo na ye
alataki mwa tenue civile mais na kati wana bamoni mwa tenue ya FARDC mwa bozo mona na wana baluki balanda bakanga ye batale boy azalaki na mbeli balongola boy tenue ya FARDC zokane aza ADF IDPS viva population ba blocaki jusqu'à ce que nos forces ayaki ko récupérer IDPS viva Robert la population et puis les sous dans le Belana nous affaire ya Fekofa IDPS viva depuis la République démocratique du Congo ezala bi jamais vu que mbongo ezwe bimi ezo na trésor public IDPS viva et tu kala jamais ko ça bima to bete la ligue ma parce que mbongo ebimi déjà ezo na kate mais grâce ya ko bango bazo banga jila lingete ba kei kozongisa montant oyoyo balinga ki bayiba ya $359,000 et puis na 480 800 €. Oyo déjà balinga qui va bimisa déjà. Kobanga ya jila lingete ta ba moni jila lingete asali partout ndenge zo sengeli e bangisi bango ba kei bazongisi on a trésor public. IDPS viva. To bete ya jila lingete maboko. Jusqu'à on a collecté bino que Fachi Beton à ça la carrière T. IDPS viva. Fachi Beton ce qui a ça poni mutu. Ayebi pourquoi poni mutu wana. IDPS viva. Y a la contribution parce que jila lingete n'est pas muluba. IDPS viva. Fachi Beton a ça poni parce que ayebi compétence ya jila lingete a kosala musala kitoko pona ko protéger ba mbongo ba miyibi ba ndaki koyiba. Grâce ya Fachi Beton nga ponela ki biso mama kabedi mbuli. Oya za teli a kosala musala kitoko pona banque centrale wana ba recette ba mbongo esali mama kamo esali makitoko. Yango banda mama kabedi mbuli ya zoya. Boyoki ba recette amala mozo salema. Ba 3,3 milliards o ba recette oyo depuis Congo ezala na notikala kosala mate. IDPS viva. Et puis kaka na initiative ya Fachi Beton. Ndenge to moni ya bimiseli biso mama nana parce que alobi qu'il faut tous na unité nationale. Parce que na tala ki chef de l'état na niveau ya VOA Afrique aloba ki boya na za na posa ya soutien populaire. IDPS viva. Parce que ata ba singa ndenge nini mais ceux qui peuple wana ba soutenir nga ba kokolo nga ite IDPS viva ata bango bazana ba arme ba bombi na ba palais na bango mais force na nga na population wana tango nazomona bango na nzela ba YouTube bazoteka ba vision na ngai bazo soutenir ngai yango force ezoye pa na nga na sala ba action kitoko parce que les seules forces nga na zana yango na zana posa ya force ya peuple non force ya ba étranger bien ba mboka mususu so na kena États-Unis d'Amérique na kende ko salo ba bengi diplomatie pour na peuple wana mais les seules forces nga na zana yango posa eza ya le peuple IDPS viva et puis les sous na niveau isusu ya Ituri ba ADF tellement ko banga FARDC na biso monter à puissance ba ADF baké inde baké ko déposer ba minduki baké ko se rendre devant nos FARDC IDPS viva to mettre la état de siège mabo kaka ndenge na aloba chef de l'état tango décréta qui état de siège ayeba ki pourquoi alobi que peuple congolais na niveau ya est wana baza massacré plus de 20 ans. Pendant ces 20 ans, on n'a pas jamais communiqué la solution. Mais il y a un état de siège pour sauver le peuple. Mais Bilo Bobani Kobundisa Yango, Oba Longula Yango. Mais comment se fait-il que Longula et Loko tant qu'il y a un Silisi Moussala Yangote? IDPS viva. Alors, il y a un calme jusqu'à ce que la Koyoka qui est insécurité civile au niveau de l'Est. Et puis, Bino Batoyo, vous avez besoin des élections. Moi aussi, je vais poster des élections. Parce que il y a fouille, il y a l'ito, il y a ma place de Bounen à IDPS pour la l'élection et les cas est crédible et transparent. Nana posa maponani, mais pour la maponani, on est salé. IDPS viva. Il faut insécurité si la niveau est est. Il faut maintenant qu'on a biso wana batika kokufa. IDPS viva. Pe bango pe ba voter pe à l'aise. Pour ceux qui biso to sala élection, mais ba to bazo kufa kuna. Biti élection muzani. Et puis, et cause à la paix crédible et transparente. IDPS viva. Yango ko bango zo sali na kana bango. IDPS viva. Mais avec Fachi Beton na niveau est wana massacre wana yo c'est aussi là. Et puis, les sous-tosites au Kéiboui. Bientôt, la nomination des ambassadeurs congolais auprès des pays membres des Nations Unies. IDPS viva. Tous les ambassadeurs vont changer. Parce que nous avons un ambassadeur. Mais c'est comme si nous avons un ambassadeur. L'ambassadeur, on a un ambassadeur de l'autre côté. IDPS viva. L'ambassadeur, voilà, il y a Kabila. Parce que Kabila, il suffit que ceux qui peut-être au salut mission moi après ça. Bonjour mon général. Ah, oui. Ah, Nazoa, c'est bon mon général. IDPS viva. L'ambassadeur, on a parce que Kabila abandonne tous non c'est leur compétence. Il suffit qu'à la mission. Il suffit là qui sait que y a l'expérience ya koyiba. Il a besoin de au poste.
mais Fachi Beton le dit na ba place wana nyonso wana il faut to lukato bato baza mayele mutu oyo ayebi eloko nini nazokende kosala yango nde moto epusaka développement ya mboka idps vivre et puis na niveau ya Fachi Beton idps vivre na niveau ya beni nos FARDC bazo basengi merci grâce à l'amélioration des conditions de prise en charge médicale de FARDC engagé dans des opérations contre les ADF. Un bloc opératoire intégré, doté des meilleures technologies médicales. Oyo bazo construit na niveau ya Beni. IDPS vivre. On a aider nos FARDC ba bazo kunda bituma, ba bazo za ba choc, ba bazo traitement le lenge sengeli. IDPS vivre. Ba beteli Fachi Beton maboko ba lobi que nous le FARDC. Fachi Beton zo la tsabili ko la za mwana ya soda, mais tandis que za mwana ya civil. IDPS vivre. Ba se peli na initiative ya Fachi Beton. Et puis pour la kokene na ko chiter na niveau isusu ya Ituri. Bakangi vers résumé collaborateur. Viva! Viva! UDPS viva! Viva! Lumba lumbe! Mwete! Mwete mwete! Lumbe! Koya! Et puis pour la nakokene na kochite na niveau ya Ituri. Bakangi vers résumé collaborateur ya babisicien. IDPS viva! Baza déjà na maboko ya FARDC. On a zalé nango pona lelo ya ngoyo. Et puis bato batuna ki numéro nanga plus 243 89 60 77 556. 89 60 77 556. Je vous remercie. Merci. Viva! Nous avons loué 3 bis. Nous avons besoin de combattants. Nous avons un bureau privé. Il y a Augustin Kabouya en 9h juste. On a fait Sibino Makambouane. Nous avons loué 3 esprits de vie. Tokumati Wan. Bon, même à combattants. Il faut que nous voyons ma présence. Bazalawana, na 8h à 9h. Nous avons un bureau privé. Banda on a plein claqué. C'est bon côté. IDPS viva. Fatibe. Yebaka nde to soke ne lobby na so sayo ke dossier ya nani. Dossier ya ngobila. Yebaka te sani ne. Lobby dossier ngobila ba so traiter ngona province assemblée provinciale. Eza lobby donc lobby na so soke non ngobila je sais que akoloba oyo administration o ba pesa ye. Donc lobby na so sayo ke chef avec chef lobby de audit général Kasongo Kozalawana, l'Assemblée nationale Kozalawana, Mobile Kozalawana, même temps que des points. Le Biba Koshitifié ma casse, Mongo surtout et Kota Nakata Zandu, et puis Mobile, Oya Okuta Nakata Mesa, pour l'administration à Zandu. Mais na CP, le parti État d'Amérique a auto-signé officiellement que le gouvernement central, il y a un Kambazandu la Bissau. Là, il y a un Timanga. Donc, dans le gouvernement central, il y a charge, il y a un marché central. Ça, c'est noté. Il y a un comprendre des bâtons, des lobby, le chef, à côté de Mesa Ander, et puis, il y a directeur général, il y a Transco, directeur général, il y a Transco, Chief Pamba. Il y a parce que c'est un vraiment extraordinaire. À tel 61 bis, à lobby, non. Et ça, qui va traiter les pesants bateaux, un sabotage, dans le cas de Transco. Il y a un local, il y a un confiance. Et c'est là la Transco, il y a nommé quelques personnes qui ont aussi ma vision chef de l'État dans le cas de Transco. Il y a un comprendre les bateaux, parce qu'il y a une vision comme ma 2019. Si les gens ça va tracer même au Kozamboka le la de la nation. En ce sens, tu peux passer batona. Il y a comprendre des relations malin contre Sali. Dans le directeur général, il y a la Transco pour comprendre ce que Batouo va Sali mais bah ça 61 biswana et Sali Batouo Kabila à normal qui peut Batouo Kabila Tikaki la carte Transco. Il y a maintenant moyen la vision na hier. Abalu sur ma cam. Il y a aussi comprendre l'identification. L'identification, il faut comprendre. L'identification, l'identification nationale, il faut comprendre. Enfin, il faut une élection. Donc, c'est une identification. Nous surtout à Congolais ou bien à Congolais. Oui, on dit élection, il faut que mais il faut une identification et que ça, parce qu'il y a beaucoup de morts. Parce que Belé va la carte en boca, la biso va passer dans la carte. Et on comprend maman Mouka bien avant Babylon Cos. Mais biso va toquer l'élection. Quand il y a ma frère congolais, il va fort corps. Et on comprend mon compte en boca, oui. L'élection, ça dit, mais il faut toquer l'identification. Et on comprend vraiment que la déchet la biso. On prend la biso Serge Boukou.
Kwama. Donc il y a une assimbi la identification. Donc ça canadien. Donc on comprend que si bateau toke na bango et ça toujours malam. Yango moni ndi kamba kolia 27 300 tonnes. Ya biloko kolia et ça des espèces. Yango moni lobby ministre de l'économie. À lobby non, na biloko kolia, il faut planter ba conteneur par-ci par-là na ba commune nyoso. Lobby ministre de l'économie, à lobby on a ministre des premiers ministres. Babi oui, et celui qui a ka kokoloté, celui qui a ka tchatité la ka mobutu mais ba conteneur nyoso biloko kolia papa biloko za stock. Si ko ba biloko en pio du rata la miner les moyens pour les athées parce que ba conteneur plus vite que possible et quand on a kata ba quartier pour distribuer ba biloko ote wuti déjà nini na kata mboka na biso 27 300 tonnes. Il y a des gens qui ont ça dans la Katamboka. Il y a encore pas de Brésil. Les Brésiliens peuvent. Parce que la compétition, papa, dans ce que non, c'est un peu beaucoup fatigué. Au moins, ils sont à lobby. Pour la fatigue, dans ce que nous, quand nous avons défendu la Libanga, on comprend que non, ceux qui fatiguent, na kata mboka na biso ote même bango opposition wana na ce que wele na wele obiso ba kongo balobi patratika patratisa yango comprendre balobi boye bango lokola bazo sala bongo bakosala nini ke bakokokatele ko moko te bakozaka kote pate pakaka na kata mboka yango moi ba Martin Fayulu lelo so bazo yeba bongo lobby a fati bazo comprendre déjà que non makambo zo beba peso zo changer yango moi ke balima ba sepeli bako soutenir biso kana ba réalité mais bazo soutenir biso ba action nyoso o mo konza mboka la gré na kata mboka la biso yango moni que notre tous na confiance makasi to si mapati beton na maboko parce que vision o ya ça na 2023 o yeba ngote mais vision na papa na so que tous comme la France, Allemagne, Belgique dans mboka biso se changer ils ont changé ba calamité yango comprendre bato tant batali vie sociale ya peuple congolais ils ont s'améliorer ba calamité yango moni ba trouble ba kindu ba so sala mais na so ça que yeba ka lobby dossier grave ya makasi comme état lisando parce que bandeko na biso bafaute ki mokonzi ya mboka base ebele na kata zandu yango comprendre pour kopesa bango esengo mais l'état faut kopesa bango esengo comprendre lobby dossier l'assemblée provinciale Godin Point na ngobila bakodute bango makasi bango babudget nini bapesa bango na kata mboka na biso po bayeba na kosala nini kosala oyo bango bayebaki na kosala te na kata mboka yango tobibo na sepeli même omoni na Ituri général Luboya auto kokanga baminere moko lingo kota laki Tanganyika ekota mpe na Tanzanie donc lobby na sepeli vraiment général Luboya lobby akangi baminere moko nyonso comprendre bato wana toujours baza toujours na main noire yango ozo comprendre ministre de décentralisation Robert Roy avant 18 ans basana Kabila akotisa bato mabe ebele na kata mboka na biso lobby déjà bani kokanga bango parce que baminere na biso mokonzi mboka bakitila mutu ya suka peuple congolais donc suivi na kata bonheur ya peuple congolais yango comprendre lobby bakangi quelques personnes parce que baminere na biso na kata est kuna pour les kata Tanganyika ekota mona Uganda lobby basari bakanga yango ozo comprendre mokonzi mboka ndenge za boy retour na yebo yenga sosonga ba changement na ba certains nyonso na bato la bate donc mokonzi mboka donc ba certains na biso nyonso tout azo changer l'équipement nyonso on comprend même comité central même gouvernement central au musala wa kosala lobby to comprendre les animes yango so mona c'est là donc parce que sous na pouvoir te koloba yango so comprendre régime Kabila oh to ikotika ngote ça que biso to ke na 2023 na bango faut te faire ba régime nyonso ba ndoki batika la biso biso to mota likolo yango moni ke ministre na sepeli lobby sam attaque guerrier atelemi pas lobby non c'est que les petits to comprendre bato oyo c'est là ni to écarter bango et puis c'est là to retrouver bango mais peuple congolais na vision mo kontra mboka za na moto sima la main pour te soutenir yango yango so comprendre lelo oyo na so ça bino que non on comprendre même état de droit même ba magistrat ba avocat ba ça na réunion extraordinaire na ba juste na premier ministre de défense na premier ministre la justice Fanda, nani bakota état de droit. Les premières étapes pour la première semestre pour présent n'engeni et n'engeni. Même on dit avocat, avocat parce que ça n'a mingi parce qu'on a toujours dans la main noire, parce qu'on toujours dans la lutte contre la corruption, parce que tout à fait mais il y a moi tout si bon que non. Donc le gouvernement on ça va derrière. Donc on a mon compte moi ça moi la mboka personne solo. Il faut tout la droiture. Il y a pour exemple ça là. Donc ça c'est que non le bibo le bibo. Il y a état de droit. Il faut effondrer ma casse. Donc on a changement de commandement. Donc on a la police. Donc la police qui n'a pas déchet, on a pas déchet, on a pas mandataire, on a pas mandataire et peut-être on a pas chef de la commune, ma chef coutumier tout. Faut te chercher bango. Donc on a mon côté, on attend à ce son là. On comprend les réalités ma commune ni de quoi ça là. On a la bilote coutanilo.